Monde à théâtre est comme monde à rancune. Et le musala est comme monde à problème. Et comme deux à deux. Mutuna oya yo le ba Congo kiaku kiangani. Mon amta comme na mupandi na ye. Ba bosani ke no eza musala ba comme s'attacher oh ngane intel. Elie sur scène bazalaka bango mibale. So ba pese tableau musasa na muninga otena osala te. Mais so ba pese kana muninga ne wana salimbango. Ba confie koti na kati. Eloko bango bazo bomana ezo yebana te. Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution. Congo oyongai na ningi komona ezali Congo o ezali kopesa ba jeune misala. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays, et en raison de leurs résultats largement mitigés. Et nous sommes déterminés à les défendre. Je vous invite à une marche de deuil et d'indignation. James Kazini, alors de James comme par hasard, à la tête de l'armée ougandaise, en train de s'affronter dans la ville de Kisangani. Très heureux de vous savoir nombreux fidèles internautes de Congo Suisse. L'honneur pour nous de vous savoir nombreux devant vos machines en train de suivre cette émission qui est présentée par moi, celle qu'on appelle Ursula Doué-Bossel et autrement dit la noire congolaise. Eh ben oui, fière de l'être. Hein, voilà. Là, je dis bonjour à mon patron, maître John Papa Banebele. Pourquoi pas aussi à sa femme, le jeudi maman Mishka, maman Micheline, celle que j'appelle maman Mokonzi, Mikolo Mobutu de la presse. Maman, il est comme même bino le assure pas problème aux les conflit entre ba comédien na ba comédienne. Les cambo comme ko dépasser bateau. Monde à théâtre est comme monde à rancune. Et le musala est comme monde à problème. Et comme deux à deux. Mutuna oya yo le ba Congo kiaku kiangani. Mon amta comme na mupandi na ye. Ba bosani ke no eza musala ba comme s'attacher oh ngane intel elie sur scène bazalaka bango mibale so ba pese tableau musasa na muninga otena osala te mais so ba pese kana muninga ne wana salimbango ba confie koti na kati eloko bango bazo bomana ezo yebana te bazalaka ngane intel kuna basola te okuna ba benga na te pona nini public ezo déclarer. Ba fan ba comme ko déclarer mais au juste c'est quoi, qu'est-ce qui se passe entre ba comédien na ba comédienne ezanini ko to mona sila na yorsi ba comme attaché mais à un certain moment to ka ki sena yorsi ba bebana et leur ba bebana e banela te alors que si la na yorsi za ki linzaka na musaba passa kutu ba kosa ba msuku ba comme ko to la bango jalousie comme que na bazaka bango mi balé zou e koti. Yango pe ko comme ba poison na kati entre batuna ba comme ti la baninga ba poison. Pourquoi? Parce que boyokani ezate bolingo ezate amour du proche ezate amour yelongi ya ko seka na mine na mutema bolingo ezate batu bazo déclarer bolingo ezate o mona muninga za na bien na mutono bango kutu sia kotanga te ezala kanini bolingo sila o mona muninga pena kopa bien bo mona bomande ko na ye muninga zata zo ke no kotonga ye sia ya la kisani na mi monaka pola ta bien poko na ba vue ebele poko ma fokate bata bien et comme si muninga ma peke polette kraki ne boti na kat ka parce que muninga créer mo ket ne be boteli muninga zuwa parce que l'autre là somba ki mo mutuka na ya sombe mo demi parcelle na ye e boteli muninga likuni ba motema likundu o kangeli muninga kanda. Yo ça problème nan de kona yo rien noté un tel alobaki kenga na zanto on a problème so ko noté bo bebana ki mais approcher yé ozana numéro de téléphone na yé comment c'est petit et ko ça makena on a numéro de téléphone ya muninga mais tant ozo ka kena bo bebani bazo ba kena mabazo mabe na yé sur bino mi balé ke noté ba bebana bango balé simbarate bango balé kutu ba wela un tel ba wela mobali ba wela mwasi kuta mankenga respect kuta finga kinga kuta kenda ko tonga alors tant mieux okomela moninga na message tant mieux benga eluka ye vandise sola na ye tunende kungano to welaka nini na place que o garder rancune na mtema o garder ba problème na mtema o encaisser makambo
ne longi bo solisa moninga mena katsa motemo za na ba rando no kangira moninga kaneke ngana ye ko sola rate ngana ye kuto e simba rate ngana ye ko tikala robela te e bo so moninga ce problème c'est que po yate ou so moninga zo likamo ya grave akufeli mutu mo très cher et pas nécessaire o yate pourquoi parce que yo karda rancune peut-être oh wana ba yebise que ça non ba préjugé et ça non ka ba les on dit oh mokile mesana ko loba tout moment ko loba mais yo zi au commissaire réel commissaire aux ya solo alors que ça non ba mensonge tout seulement ka rapport ba panzabino en tout cas ba comédien bon me un peu ko changer bon mais un peu ko changer ba comportement na bino ba mode de vie na bino parce que public est à la radio sans public bino bozalate c'est exact pour le public ne bino bozora vu exact pour le public ne bino bato bo c'est que na bino bo mata exact pour le public ne c'est que na bino bo misa na bino et que en avant mais tant que bino bozana ba ranking ba guerre d'esprit mo ezanga mutuna makolo ba guerre d'esprit mo ezanga tina ba vie ekota ndeni au moins ko perdre ba fan now tant que tu lukan de kono vandisa yebise mona mère ngana to wela ranini en tout cas so eza ngo bongo te limbisa mamosongi normal mais yo garder na mutema si na preuve ko tela pe moninga poison eza ranini o te botolenga mobali ya est-ce que boka bande kono ko mobali ba public ba bi bazana besoin ya musala et non ba rancune affaire ya Ursil pécheur ngana sila. Donc ceux qui papa est si là ku farade c'est que Ursil na si la banga ba solate parce que bango bazaki na ba guerre d'esprit na bango et l'Europe bango mbale ba wela etika la koye banate. Donc liwa ya papa est si là ne sait que non Ursil va se réconcilier na si la bisalo. Est-ce que vraiment c'est normal étant que bateau étant que artiste étant que ba congolais étant que bandeko ce peut dire na sa bonzambe tant que bana nzambe parce que toi bana papa moko. Donc bolikanga bino barando na bino munamta bena na kwa na ye et komaka ya musika pona ba les on dit et puis bino bata ba songi bovanda ramino na bino kimia te bozaka pona kopanzaka bato le boluka musana bino ke liboso ezaka ke alobaki asalaki akendaki kutuye apesaki azongisaki occupe-toi de tes affaires. Tant mieux que tu luka musane malta et que en avant au progresser na vie qui a s'installer ko vanda ko se baser na ba vie ba ninga ko ta ba conflit inutile ba débat moko très banal ba futilité en fait ka po ba panza mutema no kita to me un peu rejoindre no image ya vie na ebakata et bakata à se permettre ya kolongwana ndaku na ye ko yati pas ya vie ya ndeko na ye comédienne de ko la ye pourquoi parce que ayoki trop que note si nani et bakata na vie ya bayoka na raté soi-disant ndeko longoni makona ye ayeti na ndaku ya vie atoke. La grande surprise ya via akamwe atuni abinde ko nga na ekoluko brusquement parce que nazo yo kabat bazolo ba keno nga na yo to solo la kate eloko to welela ezoye banate ndenge via ayaki ko kuta ndenge ebakata ayaki kota ndeko na via na ndaku bomoni comment est-ce que bayambani est-ce que pona bino ba comédien bon et cause exemple à suivre te est-ce que acte oyo ndeko ebakata sale pa ndeko na via. Est-ce que ça bolingoté? On dit l'humilité précède la gloire. Même bibezo banabiso que nzambe alingaka orgueilleté, asala ka grâce na ba humble. Est-ce que nenge vie ye bakata longo makoye ay pas vie? Est-ce que changer ni? Et longo lié qui bakata non. Est-ce que bimisi est faible? Non. Est-ce que bimisi est zoba? Je ne pense pas. Au contraire, c'est symbole mora malama que no bolingo ezali. Non, singa na ba comédien tout. Bozo exemple. Ya ebakata na via botala comment est-ce que bayambani botala comment est-ce que ndeko moni que noté na pas parce que ayebi likamote ayebi eloko te amoni tellement que est choqué amoni ka comme na suka bino il faut na roluka ndeko na ngato bongisa ba français baloba le linge sale c'est l'enfant en famille hein musapi moko sokola longité. Il faut misapi ezala ebele babi l'union fait la force. Botela ndenge babeti masolo pour vous faire voir que ma benakati ezate bata ba songi botika s'il vous plaît. Tala acte vie à sali na ebakata. Et leli si même ye morona via aleli
amitune le binde konanga torowela nini ngana peut torowela nini ceux qui eza bato ba songi te baluka kotia conflit entre nous pour que to kabwana basana bolingo. Il faut être l'exemple à suivre pour les autres. Pour nous commander au batikali. Bon exemple le quoi la vie na ebakata. Ndeko longoli makona ya sali muninga surprise. Pour la qui sait que non yé na motema ne ana problème mon côté. Babundi te, ba soigner te mais ba se comprendre facilement. Pourquoi? Parce que moko ami kiti saki. Et le risque so bomba comme des années parce que ba lingi ma peka trop. O monaka que non ngana longa makona ngana ki obande mbote sopanga. Ngana makona ngana ki obenga ekutu ye jamais. Jaja na ko benga e Jean Koko kutu maman. Et là les qui na vu comme kiti ezate. Trop de ma peka. Yango ba ko benga rabino ba Paulette. So bengin de connaît changer ni et l'onglo qui start et changeons le côté au contraire coutou et baki c'est lui encore ba vu ba fan ba compliment au contraire na place que nous avec nous sommes tambo balolendo yo budara no batu o mimona ramona na yo kaka nde yo kaka baninga musute yo kaka non c'est que na ba comédien en tout cas bozana bolingo. Bolingo na bino et la carte so bat bakufi parce que eloba mitro ba comédie ba kana bolingo so munde kona bango moko akufi nde wana bo misi ba cercueil ba catafalque ba mabulu et ba cimetière na nécropole non babi aimons-nous vivants tant toza na bomo to lingana tant tozo respirer parce que une fois ce qui nous a retiré moko to sola souté to komi mona mtana monde ngana za monde ba way yo tika na monde bato baza vivant alors c'est encore le temps c'est encore le moment ya ko lingana yebisa muninga kena lingara yo yebisa ndeko na o papa et maman o limbisanga soki na betse ko libaku limbisanga soki na lobaki mabeli kamoro boyo kaki na kombo nanga excusenga et ça la carte signe ya courtoisie ya savoir vivre et faire partir une éducation ya moto. Façon de se comporter na batu et que non osa bien éduqué parce que mutu a singara pardon te mutu a reconnaître faute na été c'est une personne mal éduquée excusez-moi pour le terme fidèle internaute bon excusez-moi bolingweza ka yo seka bolingweza ka tango botse bino sur scène wande bolingweza tango mutu azo bela bozo mona bo mais ce qui kaka donc ce qui muta bolingo ezako tout temps bozana sur scène ezaka ya tantôt plutôt ce qui muta kufi wana nde bolingo bimi boko mosana banzembo tel azaki boye balam de crocodile kolele lokuta ya elongi ya motema te to changer ba comédien bo changer ba retourna pladani na scène o nzonzi le okoka kinani o vide le rosala entel ozana ngana oyate poani on a sepela na yete o pona problème ni donc bénédiction ba ninga et ça la bien te parce que mninga peya kario et ça roketo parce que mninga comment ba relation malonga ngo ça rozua non bato pour ta vie Luka, en tout cas, non, c'est basé vraiment sur les comédiens pour le comportement na bino. Baranki na bino za buzoba. Bo pesa biso le meilleur na bino. Bo pesa ba fan na bino le meilleur na bino, ba savoir faire na bino. Kenga na za capable de jouer, na capable de faire la film, na capable de faire la boke au lieu batu na niveau internet na information, ba pesa ba information mo boé o internet ba bundaki. Non, c'est pas du tout responsable. Et sa propreté, et sa ridiculiser bien la crédibilité na bino et kita. Peut-être pour na bato musuba mon nango isa buzz ngane to kana te pona créer na buzz nanga oui c'est bien on crée buzz mais vous avez la crédibilité na wana kita moi valeur ba pesa ko wana et si là tant mieux garder crédibilité valeur ba pesa ko et mat encore plus d'avantages que kitaka que bando critique yo ba lo ba mabeli ko na yo perdre ba fan public pour la maman buzoba. En tout cas coup de chapeau na mama vie na ebakata pour na geste bosali coup de chapeau. En tout cas bravo. Nazana posé la conseil pour na artiste comédien oh ba vivre na monde à rancune. Monde a problème. Oyoka kuna o nani nada kuna na tantine linda basola te poani et le robe ba bana éthique la roye bana te ba ka bango moko ba garde d'esprit pourquoi
En tout cas, la comédie pour me camper pour changer. Bon, mon image na souka, comment est-ce que via na ebakata ndenge ba yambana ki ndenge ba solo na kata ndaku, na comment est-ce que via azaki na ba larme de joie, je peux dire. Comment on déconnaille à sa surprise, abimele brusquement na ndaku pour na koluka réconciliation. Et le que qui relation na vie ezate, vie suki awate. E bakata na vie na kata na balobi ba yebike eza na pion moko ye mutakazo créer ba problème na CC pour que bango ba kabwana mais ba tanga kombo na été ba kotanga kombo na yete. Alors yo mutozara wana pona kopesa ba le meilleur na oté pona ko sepesa public te mais pona ko ça trouble ko ça comme semeur de trouble na kata ba vie ya batu essaie un peu de changer parce que ba ninga ba mata yo za toujours na baisse. Balinga ba progresser yo toujours au rond. Au tourner ka esika moko rien ne change. Et puis elle peut changer et tikala kozala te parce que on se comporter mabe. Ba comédien botika ba rando moko zanga mutu na makolo. On a numéro mninga na WhatsApp. Komela ye. On a compte Facebook na ye komela ye. Yo ningo komela te. Mokanga kanda na mutema. So moni muningo mono ko moni diable. So moni muningo moko moni ndoki loka mtaloka vina yo. Tondo ki famille na bina vandela bino loko moni ye. Non, a ennemi na oti. Peut-être muninga ayebite ke yo kangele kanda, ye o solution na temps normal, yo nzoka na mutemo zo yima. Ya. On a facilité la muninga poisson au niveau motema no komi nangwana. Alors mutu alingi ndeko na ye, ana posa ke ba avancer, ana posa problème te, ana posa kimia. Luka ndeko na yo dans le calme, sala loko la vie na e bakata ndenge ba sali. En tout cas, juste oyo yango e pousser ngai na ko lobela bino par rapport à ba comportement ba comédien. Ba comédien na biso. Eze loko mama via na e bakata ba sali de pousser nga na lobelango. Parce que c'est justement qu'il y a bolingo. Et c'est justement que bolingo ezali entre bango. Alors ne lingue c'est la pona batunyon surtout ba comédien non surtout parce que ba pelle kotaki. Ursula na moni vie na ebakata ba vie keneki ebakata kenena ndeka vie brusquement na caméra tout ça. Vie ebakita zaki surpris. En tout cas pena lobela biso ngo pena émission na baki na lobela ngo moninga na liboso na bina lobela binango. En tout cas, besoin exemple à suivre. Exemple à suivre. En tout cas, coup de chapeau, un grand bravo. Na maman Via, na ebakata ba couleur. En tout cas, ceux qui bino tout ba comédien, borozana même esprit oh maman Via na ebakata ba sali et rosa la meilleure. Boromona que muso na bino ekene en avant. Bon, mon que mamuni bosale et que toujours les bosses ba porter fungwama makambozo ye et que na bo pete na facilité na souplicité na surtout mais ce que ça que nous garder kana mtema ya yo progresser te OK musika te nzamba opambolo te vi wana zo luka luxe meilleur wana ozwango te mais tango yebi o solo là oyebi comment s'excuser, comment qu'on mikitisa, comment qu'on luka réconciliation, comment qu'on luka paix du cœur, comment qu'on luka harmonie si qu'on va na batu. Au monde que makamno ke liboso. Au monde que forcer te. Beaucoup de gens qui ont dit pourquoi ça va filmer na YouTube parce que comme il a moyen que le caillou non. Mon homme tane toi n'endenga bruyana n'endenge na ye. Bon famille morota. Il y a une chance na yo, pas une chance n'endenge na yo. Alors chance na bino et qu'on jamais correspondre même ba jumelle ou ba jumeau ba qu'on jamais na cause na ba chance n'endenge moro na vie impossible. Même si ba outi libu moment même si ba kokana na mille na façon tout mais ba chance na bango et cause jamais ndenge moko. Alors comme plus fort ba toku ba baza ma passa baza différent na bénédiction bongo bino ba toku boti famille moroté grand monde a comédie de sangisi bino ne bozali pambo ndenge moko non li pambo le muninga beta maboko parce que y a peu beta muninga reçu na vie le bas gloire à Dieu parce que tourne au pesali mais tant bénédiction muninga eye yo yoki keto okangeli muninga kande na motema mambo esimbata makambo simandeni et simbata en tout cas ba comédien beau changer en tout cas beau mec un peu ko changer mode de vie na bino botika ba rancune moko terre à terre botika ba rancune moko zanga mutuna makolo yani mosi wana zo bela yani mosi zo bela za gravement malade bozo bela lisungi pour muto obela bo bimisa bambongo na bino pona mamo zanga mutuna makolo et bon ce
soki maman Denise azoki likanisa kotinda nani artiste na biso na Fred Souete na lingaka mema ye kuna na lingaka mema ye bo zelaka muta kufa bobo bimisa mbongo non, aimons-nous vivants, aimons-nous même si y a ni na ba problème na ba ndekone ba comédien. Il faut quand même ça amour wana ki azan de kona biso comédien azan de kona biso azan de kona bino amour wana bolingo wana ne fils que ba geste wana et remarquez même libote ya ni mosie moko alors biloka bongo tant de bela boza na ba rando na bino et ça li souke na muninga a côté sustenter ça eza bien ta zo bela li sungi ezate et puis ce qui ranki dans zo comprendre jusqu'à présent on arrive même à comprendre c'est finalement c'est quoi finalement ezanini en tout cas ba comédien beau changer na ozonga na obeta c'était toujours na geste ya mama via na ebakata nani o esi ayoka klikamuke non ote ngana ndeko nanga ko babike to solara te nena sezo courage kolonga makolo asala geste o ebakata sali vis-à-vis ya via nanu te peut-être koyoka na bino ezaka bandenge mosusu esali ke na boyoka na bosolola mais ya kolongo se déplacer ti ko ya ndako muninga na ye ko brusquer ye ko sala surprise non c'est du jamais vu nanu salamate. Et ça juste ya bolingo, et ça juste ya simplicité, et ça juste ya kolakse que non, asa bien dit, juste kolakse que non, bolingo ezali, que a un problème de connecter, asa juste na besoin ya kimia, tranquillité, paix du cœur, bolingo nde yango nzamba tindele yango to anango besoin. Bolingo entre vous les comédiens, yango to zanango vraiment besoin. S'il vous plaît, en tout cas to supplier bino. To supplier bino beau changer s'il vous plaît. Là je dis bonjour à mon cordon Kiko, pourquoi pas aussi à maman chérie maman Bombo Chibambe. Jonathan Bossel na personne mbote grand frère na nga ya ton na lengi bino tellement trop. To komi presque na suka émission na biso. Les loro moro na rosenga na batutu bazola na Congo Suisse d'abord eza ko s'abonner. Abonnez-vous, commentez, cliquez, aimez, partagez. En tout cas par rapport à l'émission na o na salem ko la lelo, beau commenter. Ba comédien o bokoza te akolandanga o robeta libaku pona kolanda émission oyo bo changer mode de vie na bino bo zo exemple ya via na ebakata bo mettre en pratique et bo constater que maram na bino eza toujours en avant et ben que toujours na supersté et que na bo pété ba partenaire ba roya donc bo rozala je peux dire béni quoi, béni. Mais oh ezara que no o garder rendre dans mon thème. Il y a l'axani na l'axaï il y a au ressources na vie. En tout cas, non, c'est un bino kaka, bozana komi kitisa. On dit l'humilité précède la gloire. Komi kitele ki tout. Ceux qui ne déconnent yo, au sali geste, oh mama via, na ebakata basali, nzamba opambola. Échanger ne l'autre. Non, c'est un abatu tout ba na ba rancune. Na monde a comédie, ba comédie non surtout. Oh, tu es bien na ba rancune nan tel. On a rancune na mutu tel. Ngane to solate. Non, c'est un yo. Na bolingo nzambe. O pratiquer geste oyo. Et bakata asali et pas ndekona via et kozala malamu mingi et kozala malamu mais oya komona ke non engana bande na ndeni et sopanga promesate maramno pe esimbate. En tout cas ba malamu bazwaka et mabe batikaka. Un grand merci à toute l'équipe technique qui était derrière la caméra. Tonton Igor Tingi, un bon tonton bonjour à toi. Vous êtes tellement ébélé tellement trop, sans oublier mon patron, on dit Maître John complet quoi, sa femme légitime, maman Micheline et Mishka, gros bisous à toi maman. Abonnez tout, il y a Congo Suisse, abonnez-vous, commentez, cliquez, aimez, partagez. Tellement trop, vous êtes tellement nombreux. Moi n'attends pas comme on a bino exaté et je pense que Tokomi Nasuka émission 4 mois. Je vous dis bye bye, au revoir, à la prochaine. Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution. Congo oyongai naningi komona ezali Congo o ezali kopesa ba jeune misala
20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays, et en raison de leurs résultats largement mitigés. Et nous sommes déterminés à les défendre. Je vous invite à une marche de deuil et d'indignation. James Kazini, alors des James comme par hasard, à la tête de l'armée ougandaise, en train de s'affronter dans la ville de Kisangani.